5 ans na ba mauvais souvenir nous kutana. Ebele. Ebele netini. Donc to somba na somba ndapo na mauvais souvenir na bi ba mauvais souvenir ba bon souvenir te. Ba mauvais souvenir nanu ba makamba mabe kutana na po ezala na otipeza musala butu. Bon okutana makambo ebele nse oluba ti mamuka ebele kasoda ko kango pe boye botolo mbongo mpala ali yo fele apiso pe lote ndumba mutu te ke yo négliger te ndumba mutu ali sa famille na kutu aleki kuna mutu azana libala na valeur ndumba boso na kanga mine yendo kanga manangai akanga manangai yo kandi no balo le kitoko akanga manangai nga mobali azate nga msana nga kindumba kaka na mobali te nzamba za dimanche pena kinda na église mbona kindumba na kicho po France na kinda na nazwa mutu mobo wana bienga ngai bu tokene bana na musutu siko ebisa ngai la bonne mood la bonne mood la mode mood t'as compris t'as compris t'as compris t'as compris t'as compris t'as compris. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez partout à travers Gozen Cinéma TV, vraiment les lots, tous les ans, c'est représenté bien numéro ya sika au bino bomoko bosengaki par rapport à makambo ezolika na bandeko na biso ya basi. Boss abonné na Gozen Cinéma TV, chaîne na bino pe sarabino bilengi vraiment na bossa inte na derrière la caméra bobi nouveau marié Adja Sinda Gucci, mutasimbi caméra po bomo na bilengi ya boye. Ko bossa na te ye moko la patron na babi maman mokonzi maman Fifi Miss Yolo moi c'est pembe quoi vraiment le logan na sabino toza bongo na Jonathan oyo aza maman aza fille vraiment c'est-à-dire que asala musala ya kindumba lelo to ko développer nan comment makambo ngo eleka po lelo na mokili ba mo lobaki bango baza susu na tinate baza susu na vie c'est-à-dire baza na tinate na société. Bonjour maman Jonathan. Bonjour papa. Kombo se présenter na musala o sala po bandi komsuba yeba ngana yebi oki antake Jonathan ba msupe ba yeba na musala ninge zalaka comme na mangaza Francisca Jonathan na ngandumba lukambo na butu. Maman ko expliquer biso a tozana no wapi atwana kankokolo vraiment lelo na société kanento na ota oloba yango bazo négliger bino ke non ndumba za mutu mobo sans valeur ndumba za mutu mobo azana tinate ya vivre na mokine balobaka est-ce que tango ozaki na likanisi ko koma na ndumba ezaki na pona ni kindumba ete ke mutu ko koma pona pasi te volonté na ngamo pe na cause na ko préférer na zala ndumba po ede ngai na sunga famille na ngai na musala na kindumba na musala ya kindumba. Est-ce que bando bandana bando banda carrière no ya kindumba combien des années? Nebisi da ba 5 ans. 5 ans. Na 5 ans na ba mauvais souvenir no kutana. Ebele netini. Donc to somba na somba ndapo na mauvais souvenir na bi ba mauvais souvenir ba bon souvenir te. Ba mauvais souvenir nanu ba makamba mabe kutana na po ezala na otipeza musala butu. Bon okutana makambo ebele nse oluba ti mamuka ebele kasoda ko kango pe boye botolo mbongo mpala ali yo fele apiso pe lote mpe batio pe na kasho 4 jours 5 jours. Maintenant siko avantage ni nozaka nango pona lelo ko mindumba ondimi kozala no ndumba mais makambo mselezi ebele okoluka na yo okolinga pe mobali ovandi na ye même yo préfère kozala ka ndumba. Na préfère nazala nga ndumba po eda ngai donde na boye esunga ba na nga famille na ngai na msana nga kindumba na kaka nazwela ngombo makasi ozela ko mbongo eloni nango nanu etindika yo eloni mpoza moni na mokineza tozaka boye mutu tozaka na elo mwasala ngaso na koma lelo eza pona mutu boye est-ce que okoma ndumba pona mutu mobo pona mobali mobo boye te ou soit okutana na problème mobo boye na koma na ndumba pona mobali te na ndomo na sere na moso abima ebe mbongo famille baolia bien yonga pe na préférer kena kendela ngai apena sala na msala ya ndo sala yonga pe na kangama na ngana c'est-à-dire yo envia ka sere na yo wana po ya bimaka ya kana mbongo lelo batebele bazo négliger bino batebele bazo loba non ndumba za mwasi moko boye sans valeur penza ni na ota loba yango mais na pona yo eloni message noko ozoyebisa na bandeko bazolanda biso na bandeko baza partout na monde baye bakendumba aza mutu pe na kati ya bato. Bon ndumba ndazana a mutu ndumba balaka
atiki pe musane ki ndumba don ndumba mutu ka nde ndumba mwasi nyonso azalaka nde ndumba azali ndumba mutu teke yo néglige te ndumba mutu aliye sa famille na ye kutu aleki kuna mutu aza na libala na valeur ndumba ndumba aleki mutu aza na libala na valeur na nde nini oseki na yo moko aleki mutu aza na libala na valeur na nyonso mpo olia bien olata bien olatisa bana bien makambo nyonso bien mutu mosuku kutu aza na libala okielela ozanga oyo olelanga ndumba wana eza na ndeni mutu aza na ndako ya libala akielela so na ndeni ye aza na mobali te yo oza na mobali te na na mibali ebele libanda na mibali nanga ebele mobali mosusu mpe nalali ne mpe bakangami nanga akomi mpe ya ngai akomi mpo yo ozwani ngai toki mpe banui voilà tobeta sikoyo lisolo ya makambo yango ya libanda par rapport ya mosala ozosala banda lelo obandi kobima na mibali eske osantaka mpe sentiment ke mwasi ozopase rapport na mobali na oyoka yango oyoka sentiment basentiment soki eza différent mosusu oyoka donc elengi makasi so ayebolaa na mwasi mosusu mpe omwa pa yebi na ye mpe te oyokano mpe elengi mpe te wana oza no yoko oki pusa osana makambo mosusu ye mpe asane makambo na ye ti aosilisa te yemi na ye apesi oka mbongo na yo sikoyo bambongo wana par exemple mpona lelo ndenge ezalaka kobima na mwasi ya ndumba ezalaka ndenge nde nayoka mosusu balobaka bakoma kosede na bango na ba 5 heures na 100 na 1000 francs 2000 francs est ce que arrivaka mpe na yo mpe te ntabi bongo akosi ndumba jamai okolei na 1000 francs jamais 5 dollars même tout 5 dollars à 10 000 francs 5 dollars bon akoba tina na 8 000 francs okoti na bino place ezali place bafuta à 3 000 okoti asali passage na bima ke msupa oya est ce que ndenge mpe obima na mibali nyonso na oza mpe na mobali obima na ye otikala nini na makanisi na yo mobimba bazali na bango natika mpe na makanisi na raisonnaka ye mpe ayaka ye mopo azwi nga tokei donc so azwi nga moye eza kute soki okati mpe mosala mpo na ye kaka nakati mosala te mpo ye ozwanga mpe nga mbongo nakati mosala ndeni aye azwi ngai tokei tolali donc tosepelisi banzoto yo lobi na nga opesi nga otuni nga keso obini keo so mobali akopesa nga mbongo na akolala nga na 1000 francs te 1000 francs te 5 dollars na bandio 5 dollars so na moni wa muta bien wana mbongo 10 dollars te 14000 5 dollars tokei na biso topase rapport makambo esili obimi okia mpe ya chika sikoyo so okangami na ye sikoyo bon so nakangami na ye nde okangama na ngai akangama na ngai oyoka nde na obalole kitoko akangama na ngai seke bino boza bato oyo ne balobaka koleka na nzela wana te mpo papa oya obosa na nzela vraiment sikoyo toloba nano panda butu ndenge ezalaka wana panda butu okobima na kombele mibali nakoma ata na 20 30 ça dépend ka jour yango nde nzambe akopesa 20 30 mama Jonathan tozala na clair na mwasi mpenza nde nzambe asali mwasi butu moko ozobima na 30 mibali omela bakisi bon tomela bakisi te da tomesana wana sentiment esili nango okomi osala yango kaka mpo ozwanoka mbongo te sentiment ezala na 30 nyonso wana sentiment ezala est-ce que earrivaka mpe ke olingi mpe mobali oyo olinga na motema no bazali mpe bozalaka na ye baza na bango me te nga mobali aza te nga mosala nga kindumba kaka na mobali te mosala no kaka kindumbaka seke yo oboya no mobali sikoyo lelo soki mpenza ndenge mpenza boye oleka na Gozan Cinéma TV moto moboye avandi abi non la fille oyo ngai nalingi kaka fille oyo alingi kaka yo nayebi te okolinga ye to okoboya ye mpo okontinue na mosala na yo loba azala na mbongo na ye so na bambongo na ye aso apesanga kindumba na boya na otika mais soki ana mbongo te na continue schéma na nga c'est-à-dire yo osalaka yango mpo na mbongo kindumba alukaka mbongo bongo osa mpo na nini donc mpo nalesa bana na nga famille na ngai na mosala na nga naka nasalaka bana nga batanga nango kaka c'est-à-dire kana mosala oyo osalaka ya kindumba obokolaka mpe bana mpe bazotanga famille mpe mobimba bavivre na yango kitoko sikoyo lelo bamiso balobaka kaka banongo ya bato loyenge komela babangi banini akipaka elo te mbongo yango bazala na elo basalela nango te selo yo bamisusu wana okoyebisa ngo nini bon bangi ya teke so moto omela bangi kanda asalela mbongo te moto mosusu akomela bangi na loyenge mpe baninga amoni bato aye na nganda moko tyo baomela abandi omela loyenge kaka apparemment bato misusu balobaka koya kobima na ndumba
eza lokola kobwaka mbongo eza kobwaka mbongo nayebi te selo oyo nano ekozala na ndeni ya kobwaka mbongo te yo ntongo mposa ekangi yo oki mposa ya versi fo yoluka ndumba opesi ye mbongo osisi mposa nao ezalaka mpona ku moko to bodebordaka mpe te ku moko kaka ku moko kaka mais naza na camarade nanga moko boye vraiment naboyi na kaka na otango te mpo aloba akenda jour mosusu kaka ndenge ezalaka bitambola ameelani masanga etindeki ake koluka ndumba akenda boye ndumba nazwa mbongo abotola ye mama na mokomprena basala na bango kutu eloko te apama mosusu balobaka ke apesa oka na nsima na ye atie maboko na nsima boye akangi yo na maboko yo okanisi ke ozobima nde me osala no mpe eloko te arriva mpe yo osalaka ngo non sala ngo ndeni ntango apesinga mbongo na ye na posa ke azala na do nzoto na yo na nzoto nisangana sikoyo na obotele compréhension ndeni ifoko asala osengi motema na ye mpo apesa yanga mbongo na ye mosusu ezalaka bo apesi mo ekomi na yango non lekana na nsima ote liboso mpo ofuta nsima eza na prix nango liboso mpe eza na prix nango nayebi te selon yo bon liboso eya na prix nango na nsima mpe eya na prix nango mobali mosusu mpe akoloba te na naposa liboso te na naposa nsima nga kokala nga liboso te kokala na nsima opesi ye na posa soso awuliki esili obina posa soso awuliki nakanga mpe na foto sikoyo ndenge bosalaka wana apparemment mingi balobaka yake boobligaka ezala na baprix nango mekana kokestre biso nano ezala na prix nango te ou bien eza motu ye mwasengi ezala na baprix nango motu mosu akoyi biso te lemso apeso $5 te liboso te liboso mpe ya $10 $5 eza na nsima vraiment bandeko balandi bozoyoka émission ngo eza tellement kitoko vraiment babi chaîne ezaka moko ezopesa bilenge ya boye babi Gozen Cinéma TV ya boye ezala te merci na la patron na mama mokonzi babi Fifi Miss Yolo babi mwasi ya pembe nde makambo autrement dit eglo ye azosala boulot eglo ye azosala boulot comment bosalaka mpona komibatela po moni lelo ba maladi ekoma nango ebele nayebi te ntango bosalaka yango opasaka rapongo ndeni onola etie kapoti ti azala na kapoti na ye mposo olati ata kopesa maladi soso kala na maladi apienga to mpe naza maladi na pesi ye mais soki olatisi ye kapote earrive mpe etoboki so etoboki nosilika makasi nosilika soki apasolo na nko ana maladi ne nosilika non apasolo na nko ndeni eza mouvement bozosala entre bino deux personnes ntango déjà azokota eza deya mouvement azosala okomona mpe arrive mpe boye pasuki eza likambo yo osilika te je ne sais pas selon yo oréagir na ndeni ebele bapasola yango na nko mpo yango nde ezala ezala na songe nango so olatisi yango fo benda mwa songe ye siko olinga songe nde bendela te olinga mpe alata yango nde makasi esere mpe ntango okota yo donc zala lakisa bino na okapote yango naa nango na poche c'est minduki vraiment eza minduki ti bibundeli yango oyo nakokata yango bomona oui ozala lakisa bino nde pa aolingela moni oyo eza neti nzoto mobali yo olatisi yango obalisi yango boye olatisi yango mpenza olatisi yango yo moni yo fo zela olatisi yango boye apparemment siko soki okutana moto aza na nzoto monene siko omoi teke oyo eza monene aza na bezo olatisi yango akanga yango boye mpo etoboka sikoyo nga na préféré boye te mpona boye etoboka nga na alinga fo ezala boye ebenda na boye nde na oyebaki asiko na kitisi c'est le quoi biberon moni c'est-à-dire que soki ye atuti mpona nini wana po aboye etoboki te mais omona olata yango boye mwa okoti so makasi tu omoni etoboki voilà babi bilenge ya bobozi yango wapi babi ka na chaîne otala tosali mamona na mamona c'est-à-dire pratique mamo to pratique mbala moko vraiment siko nayebi te par rapport ya makambo wana osalaka est-ce que ozwaka mpe soin ya nzoto na moi ozwaka soin ya nzoto combien de fois bonalanda basoin fo omela yango bakisi tomela yango bakisi baantibiotique mpo atobeba te mpo bauile oyo ebebisa non sexe comme ça yango mwindu mpe ezala so obimi oye ifo sokola nde ozala le so sokola te prudence uile nango ntango ekangama esala sexe mabe mwindu donc ele epesa ya
siko apparemment ndemba tumso baloba na ebite yo ozalaka nzinga ya ndako na yo to obimaka pe terrain nanga mosusu ne tomona bamiso balobaka bamiso baza na Mopono bamiso baza na Victoire bamiso baza na Sanef bamiso baza na Lingwa la Mpanzia Mushi je ne sais pas yo obalukela na terrain. Bon aza na diplomate somo pe diplomate ya na mwa pasi na KGB na okepele msusu Simat na mataba tetela na okepele Inter libanda na wana Victoire pe na kinda bon marché pe na donc ndumba kinda partout c'est yo millier toi na obalukela kawana millier nyonso nga na kinda koteka na mona kote mbongo eza leoti na ki place boy. Voilà bandeko balandi eza te ki yo non tozwi place moko boye to tozwi na balabala te toyo koza mama Jonathan bongo na ndako na ye penza vraiment aza responsable aza na bana na ye oya bokolaka à travers musala na ye aboyi kozala mandia lelo ba fille ebele asala eloko te atiaka manzaka ka boya azaka mukimuki alotie ou ozomona teke suki nanga meye abundaka ne mwasi nyonso azobunda à travers boulot na ye biso bamisusu tolobaka kindumba eza mabe non il faut koyeba nano mwasi yango azosala kindumba mpona nini eza mpona pasi to eza mpona esengo to mpona nini te eza mpona yango te ye azozwa charge bana na ye bana ne bazotanga bana ne bazo vivre bien à travers musala ni azosalaka maman Jonathan sko lelo ndenge yo ozosala musala ya kindumba boyi est-ce que ozakata na soni te à travers nzinga na yo ke non bato bamona ke ezaka ndumba soni ezete po eza musala eza soni te ya musala mutu pe habité Jonathan bima na butu na tongo azongi ya musala nde nyonso na société wana pesa société apparemment bino bomama bala bato ya oyebi na bomama bala nde mtana mwasi ne peut-être mwasi ne pas kokalela ye na ye pa na ngai ya kopa mbongo na boya te c'est-à-dire wana eza déjà to moni bo ba mama yo mtokala c'est-à-dire okabi papa siko tango yango apparemment bino bo multiplier ba jara ya bolingongo bino bo multiplier ka pour soki ya ye akimaka mama na ndako aya akipana bino makasi ezaka nini akima mama ndeni mama ton papa pe asengi nde na bo soif ekenga makasi na posa tala kaka yo komo boya bana ba okina salon ai na ekolukanga ndumba na sungi eti siko yo zo sungi na facilité na osungi na pete o aza na posa so ngi na sima so ngi liboso ye so ba bitolo ya titongo sa ye tongo sape bosala yango titongo sezali bokoka na pete nui mobimba boyokani ni mobimba eza na ba prix nango ko yebisa biso prix nango eza ba prix nango donc anet ngai po na ngai na bandala ngale mpu 50 ti na peso $30 ni $30 ya mbongo ebele na zwangu na $30 na 4 na la muki na kioluka misusu Diana ne to zala ba 4 heures wana eza déjà air mobile un bon mobile ya télémaka ba air wana maintenant yo okuma ba air wana okati sous ba sentiment zo mona teke obomije avant na bima na 4 wana to sala no ngana osima na bimi na kioluka di boyoka na déjà maintenant na ebité na $30 na kopesa yo ndembo boko futela chambre te eza kaka yemo ndemto afuta chambre yemo ndo afuta chambre na bana mbongo na ngai to kani na ye na ko ba pipi a 50 apesi pete akoka kola te na 30 apesi pona bi na 30 to na zo to na bima na 4 na luka pe ka mbongo ti ba 5 heures na zo ti ba 5 heures c'est-à-dire yo sali ya butane yo kengo loko te faut ba kisaka lisusu wana eza pona ko luka mbongo te posaka ndezo se te posa na pona luka mbongo tongo malali non passer no rapport na yo ko elengi na zo na posa lo ba tongo so etala ni so butu mbana na saka na posa mobali. Est-ce que n'est beaucoup tapé boké ni mobimba wana bosala ka pe bozui pe tan ya olala to eza kaka yango na yango non zo tan ya olala to na coach no premier coup to lali la msinga deuxième coup e mo pe so lali ka ngo mo pe na ko la mso pe troisième coup hier mo pe otiki pe ki di ba bongo mbongo pe ki na ka ya fele mbongo ki fele ndi na la mse pe ya mbongo na pesenga yoza motema malamu ya pa moi yoza motema malamu po moni lelo na Kishasa lelo to boyo kaka to moni Kishasa likambo ezanga na kati mbako pimela obilo olia mais lisolo ba ozanga bete lo to yo kaka ba masolo ebele à travers banoma yango no moni to yepe vers yo o mekana ko expliquer biso yango po yo na yo zo lo baraki ono osunga ye o la musaye eso yiboyeboy mais ozasi ke baninga mso basala ba makambo wana non l'homme c'est pour un peu poser kangangai pourtant na lalini na monie y pas lalini et là on est des tiré ngai pour ça nous autres ils ont ni look ne kan de télémi bon ton de lali na bouger na télémi c'est bien
tosema kam na biso tokotelaki. Vraiment bandeko balandi vraiment babi bo s'abonner vraiment ebele pose biloko aboyi eza na ona ndenge ya mabete tozotalisa kaka ki bandeko na biso pe baza na posa ba vivre na société c'est-à-dire to pensaka mabe to penselaka bango wana ti musala eza tozosala musala ye pe azosala musala na ye c'est-à-dire azoluka mbongo mpona bana na ye pe atangisa bana po pamba te mwane azala lobi mutu te mais omona lelo azotangisa mwane na mbongo ne wana mabe aboyi mabe nde koyiba lokola azosala musala ndenge olobaki mobali alali déjà po nga yebi tant mobali déjà uti kosala mouvement na alembaka tant yo sko lobi okotelemisa ye olamusa ye comment osalaki po azongela su na force wana. Bon, non, net tombo bolala nae tombo bolala nae oyibiso nga pana so sentiment makasi simbanga mabele fona simbo mabele na milimo mabele na simbo bon na moni timbi na opi wana izali ya ba expérience bosala osa po telemisa ye est-ce que arrivera pe olekisi pe ata 3 jours obimino pété laisse 3 jours ndeni wani musala na ngana lielaka mais laisse 3 jours exact chaque jour fona bima chaque jour faut bima c'est-à-dire so bimi pété olia te toloba te sona bimi pété na ko lia na ngai po mbo no sona sison lelo te na bomba mais na zaka na posa mbo fona bima kali banda po ba masa ko loba ayetele ondeni seka bete mbongo bokomo kaniselo de ma be fo bima kaka ato net ngata na obela na bima ka na olenga mombinga po ya to no a ningisa nzoto malade esi oh c'est ya weza kisi yango za kisi te tongo yoka bien te na obimika libanda butongo oningisa oyoka mbambo ozoyoka bien te kuta mpena mutu mwaza amelini alangwe makasi azosa iso ba mouvement makasi wana obanda obligé te ça na boisa malembe na obligé te poza mbongo na so eleki na tombo kaka sikuna yoki oluti olobaki obeti mbongo baja wana kobeta mbongo eza ndeni obimai na mobali azana na mbongo ebele po toyoka kango déjà numa mwa bimana mobali dio mombo azimbongo salaire akena ko tandumba numba yibie mbongo va pe bosala yango to sala yango so to moni net ani kwiti alali kao mais ana mbongo ebele mbongo ebele bena tikila ndio na ngate na zuye yango na kei na ngana tikina position ana o tiki na position mais monte osali mabe ozo monte ke mbongo wana na op ok pesa bana no ozo monte ndio zo contribuer masumu likolo bana ya masumu te po alala na ngai mabene so na yibi yango na sene eloti to alali na ngai nzambe da yibi ketala le na ndumba yibi ya mabete na sunge na zwi bokona ta pe nzambe na makambo pandumba nzambe za dimanche pena kinda na église mbona kinduma na kitchen pour France na kinda na nga vraiment maman Jonathan na senti que oza penza tozo kende bien na yebiti ndenge bobimanga na butu wana est-ce qu'il arrivera pe que bokomika na terrain babengani bino soit la police ye awate basi baka na yebiti basi bakanga yo pe déjà bakanga mbalo mbala net ngami bakanga na kufa na bona konte mbongo soda telema ale msina zunet na kasi mombinga jokani mombinga te soda ya kangi akina alio mbongo totokuta na makambo ebeleka na mombinga ni nani mobala bututi bosingino mo de aba bakomo ba mombinga na yebiti à part wana penza ningi zalaka ningi zalaka ni ozaka yomo penza bo est-ce que oyoka pe posa yomo koteka ovandika bo bino na lukana mobali lelo apesa nga monte mena bimana eloko feleza la telo no sozala mbongo ya eneka dobe nga kanga na okiba sentiment ba douleur ke sake mbongo jamais fa pia mbongo elo na kiluka mbongo fona zwango mais so za mobali yo lingaka na butu na olingane mobali musupa ko bate yo na yo tikalaka mwasi na ngana lala akala yo kaka ofeleza la te wana déficit na déficit le na poko na boko fani nga information ina seki seke bilengele ki awa glo o senti makambo eza vraiment obi au déficit pe nzoto pe au déficit yango c'est-à-dire azanga imbongo na bututu nene akoza pele mswana mbongo ya kumoko deuxième coupe donc ba mswana 3 coupe nzaza kaka te defisanga mo de to moko no defisai na déficit mbona na poko tono yo na yo zo mbongo nanga po elo kwa na ko benga oneti no te elo kwa tombola nanga so na bwaki ngo te mona zo mbongo yati sikuninza ba bozalelo na ndako na oboyi mobala yelo na moyibo ndimi pe osala ngo na bimisi bana ngali bana mbongo ti na lali nae apenga mbongo to sisa bimaki na koti bana nga
C'est yo olinga ko ratete. Olinga ko ratete. Siko na ebité. Ntango fana na bana. Est-ce que peut ça pensa bana éducation ya biki ne maman nyoso na bana na ndako. Na dika bango kitoko. Onzi mata ke bana ndumba. Kitoko. Na dika bango bien papa kenda classe ba bana ndako. Kitoko makasi. Bat banzima te ke wana mona ndumba mona ndumba bat banzima te de ba mu voisin la nganda biti la ba lisulu muta musika banzima te Bana pe ba yebiki maman biso bi marabu. Ba yebi na ba maso kenda ne musala na tongo azongi. Siko ntango tika bangona nwana o tika bangona na idée na nini o yebisa bangona ni o tika bangona mutu te o tika bango po na ebite bana baza déjà mikolo te ba mke. Bona tika bona bandeko na ngaye nana bandeko na ngana ndako na chiki bona bimi na ke na tongo pe na zongi ba wike so pe na zoya 7h ba moni ke mama zo ba epo yamba mama ochumsala Wana nano sokoli pete ka bongo na mamba makambo nyoso butu wana wewe yambi bana. Ba yambi ngai na yambi bona pe bombo ke suma ba spaghetti apona koti na ndako na zwi mai na kina sokoli. Ale ozongi na yo lali na yo. Sikoyo uzana ngatuna question yelinga ka sikoyo. Ndenge ozalaka wana. Ndenge ozalaka wana. Papa ya bana oyo boteni bana na yo wana. Akipaka bana nete. Bo mibala lelo bakoma mutu pasi. Olande be piambo ngapi 5000. Na sana 5000. Nazo akumboko lika sema ona tike na boko la bana ngamoko na msana ngawo ya butu. Ya msaki kitoko. Andimi bobo la bana ne bongo. Anzima na amona na sanga kimbonga bana te ya msaki kitoko makasi. Ngana kama ndio watu bafinga ngo ya msala kitoko fe ayembango. Siko eloni nango esalaki yoka bona mobali na yo po eza mobali wa botisi yo okova ne pe papa bana bozo boko la bana me yo ondimi ko boya na mobali oki osala vie na yo ya kindumba. Ye pata so amoni ndumba na nzela na sepela na ndumba na kia luki yo ngape na tenga pe fuba sepela na ngaba lukanga. Est-ce que yo arrive pe mona yi na mone la kanga ekutu to baka eloko etinda yo boya ya ngona maman Jonathan wana ndozo kosa loba vérité loba vérité po bandeko bazolanda pe bayeba po eza pamba te otika ka mobali bongo o landa libanda po mona ye neti mibalo na zwa libanda misuku baleke na babor baleke na bon baleke pe na osala fona za kana bango soki na ina comprendre wana eza po ki akokane makambo te akoka makambe ba libanda pe baleke bazali ngai ba mibali bala ngambu c'est-à-dire mobali salaka tu etu o se paysaka mama ça tu etu se paysaka mama po ayokaka déjà bien azala l'aise mama o tu ebisa biso wa ki eza mobali mususu bimini azana nzoto mune mene ebiti ki akoka makambo te siko yo seno yo mobali soki pe okutana na jeune mobo po lelo ba jeune lelo ba beba bakoma komela bimela pamba okutana jeune mobo nzoto niza munene penza na ebite seno yo okozala près ba combien ba centimètres po otali o penza na okokae mais ona okoka nete maria pesi mo ne mengana ete osala kati na ebite yarva pe na koka ya taza munene ndeni na koka pa wili na ngotonga sieti saka akota ngambala pato muninga njoto na biso base ya elastique tongo si bana ba mbali mingi fungwa maka tongo na yepe na mama mo pe okanga mape wela msimbala akota pe bo swado ka akota pete akomi ataka basoyi njoto fungwa ma tonga coach fungwa me elastique tonga coach na kache fungwa mi nga eza mobalo andini na okokana nga yoka yo ki magano te po eza mamsusu devant mobali na ya zote niza munene makasi na asala na ngango na yiti mais akina mbongo nika no kimete po na oluka mbongo so azande na quit po mso ba pena kucha osibuka ka de alemba te donc songa bon sekonde na silika na biteko ki mbongo pise de ekoki mo mso verser nka verser bisu bon neti liso mona na yesa bino za am jour mobi na obima na ke lukambo na diplomate na gombia na kutana papa mobi papa na bien kilote moi ça boy pesa atuni na butu ba 23 okiapi bitena okebo okiapi na bitena osuka awa kota na kyochiko na koti donc na sibana na papa na mutuka ko libumune na sibana na papa na donc akomisanga fana na ya benga nga ku numéro nkoni numéro soke bimbo nkoni donc na ba so numéro nkoni bimbo seke mona mbio zapi
tena place kutanga no ya pe na kuchi to si bani do apesa nga mbongo c'est ye bosili andeka na mutuka yeka na mutuka vraiment ba misusu déjà bazomota tolobi mutuka misusu bakede ya musika kunanga na zati tolobi kaka mutuka ba misusu pe bachaka soki tolobi kaka mutuka nayebi ti par rapport à lisolo oyo tobetela biso oyo eza mpona kopesa bamama conseil to ndeni seka ava donc ndumba nyonso abeta mabono neti nga vana bima na banzambe na kyoluka mbongo donc so na bika nzambe na lona na posa na zo mutu na lala na posa lona tele matis na dinda te na zo pe mutu na okena lali pe na tongo ne bozalaka wana pe oya pe boye bandi ko dinda po bamona yo be oyaka otvani na kiti mo boye mutu ayeye moko no vanda ndeni tona ye no kuchwa linga batelemi ngapi na telemi na nji komisala sala ndizalaka otikali pene ya mso batika kana ba bilamba mikuse na bilamba nga mikuse na tikala nango makasi na couper na babenga couper sacré donc couper so na la tiongo tous les mombinga yo zwanga coupé sacré vraiment bandeko balandi kanene sabino ezane bandeli pe na suka lango tokomo kende vers na suka ya émission na biso tokomo chité ma Jonathan elo monga na kolinga na singa yo nangi kana pesuka 3 minutes na 3 minutes wana na lingi o meka ko expliquer bandeko oyo ba négligeaka bino o meka ko expliquer bandeko ba négligeaka bino bandeko pe ba fingaka bino bandeko pe ba sabotaka bino wana conseil par rapport ya mibali msu lelo ki azolinga ti boye bon ndumba za mutu ti bato ba négligeaka bino na conseil na kozani bon bato négligeaka ba ndumba mutu ana société na ye ndumba za mutu pa lukaka mbongo donc aza mutu abokola bana bamisu ba masana nga bafutela ndaku babokola bana ba mama na bango baleki na bango donc basala pa msala oyo singi to sala oyo eza na mbongo msala bien mutako sa ndumba teke ndumba za mutu mabete ndumba za mutu ndembu neso zala pa balaka yo pa bala ebele bandumba ku babala bakenda batika ba viwana mais biso le peneti ngalo bapena obalaka na balaka suna zumu bala babalanga jonta tena lina balo na obala mava bala condition za moko soki au supportinga ati ya z na chikimsa soka mbilinga nana nda kunena obima voilà juste ba dédicace soki eza na numéro ya téléphone kandenge ezalaka to bo na ebité soki eza olobi so eza pété opesika numéro ya téléphone. Bon, pisi mboti na yana nga Nadine, ba gros bisous, atonga Nadia, atongara, na pisi ba bise belé, ba mbote belé, maman nga Marie, yana nga Gervais, bébé nga Joalin, bébé nga Djibril, bébé nga La Joie. Donc, nana bana, na maman bana, na 3 enfants, na maman bana, Joalin, Djibril, La Joie, c'est mi qui nga Zoti. Na yo mona piso ba gros bisous na pisi na Glody na cameraman na ngai ba bisous belé mobala choco nouveau marié vraiment to komi vers la fin émission na biso ka ndenge ezalaka na zwa mutu mobi wana benga ngai bu to kine bana na musutu siko yebisa ngai tika boy abenga nga pa boga kitoka lokwayo ana na musutu siko no bima ndeni siko apesi futaka mbongo na yo to ozonga noka nazwa abengi singo fele nazwa mbongo afutisha mna zimbongo siba na pena ite pa na musutu na siko boy ko bimani point poza musutu abatele makati etele ma mère faut ka bendango ya lokwa mnoko elephant vraiment c'est-à-dire ceux qui bossent l'émission Bokoma Jonathan Zali tokozongeli susumbala sima tokomi vers la fin émission na biso to babi TV zangongati TV zangonga kaninga zala ba dédicace na bosanité la patronne mama mokonzi babi mama Fifi Miss Liolo babi mwasi ya pembe oyo apesa biso chaîne kitoko boye oyo azosala ki to pesa bino makambo boye na derrière la caméra ezaki bongo Guti Sinda nouveau marié babi nouveau marié babala kaka ko bala so balité seke okodi makambo te babi babala kaka na moni bongo Glody nzoko ya munene sans oublier babi yeso na ina boaki na tikitaka muki babi Prenel Mbolasi moi sazo tungela nga babilo wa boy so moyo na lati ba bombex makasi boy seke ye mutatonga yango na pesi mbote na bami na ngatu babi
les amis de Polem Mukendi tosungana ne makambu na moni bongo 100% bana mboka masolo ya bana kin wana eza ba groupe nanga na sola na bango trop vraiment boza tellement belé bato pe bolinga ko s'abonner na émission na biso ba bichaine ezaka moko bo s'abonner et ça la bien na bosa inte Naomi Kashala que Black Molenda vraiment boza tellement belé na bosa inte mokonzi na ngai babi mon capitaine Jean-Paul babi mokolo terrasse ekangi kanko kolo mobimba terrasse ekangi kanko kolo mobimba babi yokana komba tikasi lidu sauf pouko mais j'espère bien go OK ça bi mon capitaine Jean-Paul babi lidu sauf pour ne makambu na bosa inte boza la brancher na Glozen Cinéma TV Gozen Boz à la brancher dans Gozen Cinéma TV, Boz à la vraiment brancher ce côté s'abonner, aimer, commenter, na receper là, Boz à la commentaire, bo songa biso na ba idée, ce qui bo lingi susu, tozongela Jonathan mbala ya sima, benga biso na ba numéro ezala wana, so lingi pe o so la pour les fa numéro na ngiza bongo 080 plus 243 089 46 65 024 plus 243 89 46 65 024. Tokutani bongo na numéro ya Sika. Ciao. La bonne mood. La bonne mood. La mode mood. Yeah. T'as compris. T'as compris. T'as compris. T'as compris. T'as compris.